ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette belle émission avec votre humble serviteur aussi William Medio, mon nom de la presse. Moi, je vais vous toujours en libre na bino pour na ko CPS bino na bino s'abonner massivement à Kelly Jones TV. Vous serez jamais dessus. Tout mais qui est en peu pour sur l'actualité au bâtiment de retourna. Ils ont vrai tout la vérité, ils ont soloté, même sous sur le bâtiment tourna à et comité na place sur la pourquoi. Nayambi anga confrère, non sans vraiment na mauvais terre à fond la pour na cause invité nanga ya mokwalelo. Bonjour mon frère. Oui, bonjour, William Medio de la presse. Alors ça c'est une bonne santé, bonne paix, on s'arrête la chaîne pour le travail. Ouais, santé déjà pépélé en tout cas, santé pépélé, nous ça la paix toujours bundara mini zalaka, déjà naza sur Bamouka télévision, au 3 ans besoin à la nanga sur Bamouka télévision, donc les autres même jusqu'à Gaga de la presse à ça. Batunion sur Obalina, mon confrère, basse abonné la chaîne à ça pour travailler. La évité ce qui, au début, moi, ni ma zoleka, c'est Karine. Na évité Paris, batte belé, c'est vrai, c'est le Karine, Zeminaye, Achena, Zeminaye. Mon tomo, la zone, la beauté, appréciez moi, la tonne de question est salut ma pénal plaisir, salut pour plaisir, n'a rien pour la star à papa. Nabi yo, on attend la Karine, dans sa pénal 4. William Webi. La vie, on attend mon bout de l'examen, j'ai tant de délire, on attend mon père aux amants sérieux, à la donc, Karine, mon compte de but, lui qui a ça, fille mon bout de délire, c'est mon bout de délire que je salue, si Gazali. Ça peut pas tant pour comprendre que t'es là, on ça la finale du Ganati, Kana s'est concentré pendant la vie. Tu vois, nous aura vu aux amours et Internet. Tu as deux vies déjà placées dans la vie, dans la vie privée, dans la vie maintenant, on va passer ça propre. Zemi, c'est la honte, trop, c'est la honte pour toi. Ce qui est là, c'est que nous avons justifié. Nani a pareil à Karine, tout on a volé Karine toutes ces années. Donc ce n'est pas aussi important que Karine les caca bête de celui qui non a zemi moto, c'est que bis Karine a zemi. Zemi ça là 9 mois. Moi peut rouler quand moi 10 mois pendé ça par rapport. Donc il a team pour Karine bota, soit bota mbala. Internet comme tu es c'est biso. Donc ça ne vaut pas la peine Lucas Karina les cas on l'a mis pas tombe là c'est du tout tout ça bateau tu es du karma c'est pas la mission c'est en plus moi boya on a mission pour bénéficier là on n'est pas sur Karine ça biso escuta bango tout là ba no beta masolo ki ngala bala ngana za ki kutu boye na divorce non na yako surtout après le scabale mon tuté donc totika Karine mokonda sala mamna yenga mesana ko sala ce que c'est solo spécial le kuta to yeba moto mona obotam donc c'est un peu ça. Ok, merci. Mais qui a un peu de négociation, moi vraiment ma Karine me connaît la campagne, moi parce que Soleil Diat la maman de ces petits, mais costaud, elle est vraiment pire. Karine me connaît. Pas tout le monde comme tout n'a. Des miwana sokiri seulement les azemi à solo, les miwana. Les avons mobile oyo à ça que surprise le jour anniversaire na yo, tout eza mobile mosu parce que Karine azan bali bébé pour attendre ma chance pour abota pour azwa mukanda batebelo babika Karine azan mibale bela mwana balaxi on internet pour mibale bela Karine biso tebika no Karine toi sur mobile aya galaxy biso gré c'est gré aso dondi comme dondi si je me trompe dondi galaxy biso et comment on attend mon Karine bon internet quand on comprend bango to comment le pas ça l'émission na état les mafia ka beta biso la Karine alu kana miniature ta photo Karine faut batala mais quand Karine a bika polémique tu es que d'abord non tant ba kombo te pour non fula ba timisu to tant ba kombo te pour non pesa ba makamba faut comprendre Karine me déjà biso te que fille mon boy na numéro 1 ya ba YouTube c'est Karine me compte la baronne que je sali donc on la Karine na moni mutu otanga na moni mutu otanga ba ba que grâce témoin na oh grâce témoin na madame Panzo désolé na ebiki il y a solo on tena nenga mabete ngana lingaso na oselo on na za pena véridique pour muta comprendre pena wonga na oloba donc to beta l'histoire Karine mo konso to rozo ouais mobali ya Karine oya tsage zemi eza eka yi aza muta YouTube te
Tu comprends? Mobile news tout à l'heure, on a une bêtise. Mobile la solo, on a une faisabilité. Net boy déjà parce que moi c'était na besoin de les YouTube que le bon dans ça la bossa voilà mobile la solo. Mobile va permettre moi si na ozo soit tu bêtise moi si na le baké non moi si na kutu boy baza ba benga bomba aventurier. Azok ba ni ba vidéo ya intimité ni na zo ya apide tolo ya Karine. Est-ce que ça qui Karine? Mais ba tu ba ki ni William, le temps ma belle Karine na bon ezalo ko ya moi na 12 ans. Ouais bi mutu alingiote. Ata za na biloko eza ke kitote ebi moyeni non sala pa rabaisser. Lelo no sala musano kitoko boy. Yana mutu mo ba sepela no te me oluka en nuirio. Habité garçon pena fona lukana kiti sepena. Na lukana kiti po na stilisenga na sise carrière. Mais déjà ba Karine déjà ba sala déjà ba kombo ba tanga ma biso to tanga na to biki ba Karine mo konda zo pela déjà. C'est vrai depuis ba RTG ya ba baraka. Karine zo pe bana ko mekana ba ndenge belé. Et vu que Dieu bon à sala ke lelo Karine mo konda pota akota pote belé ba Karine mo konda zo mukana te Karine mo konzi boye boye. Mo ne vu ya mutu. Karine mo konda zo mukana to mo pesi mukasoka bota zo mukanda na yeti mais c'est déjà confirmé. Non mais c'est déjà confirmé. C'est déjà confirmé. Toti on a bien mukanda ne 5 ans te ya yo moni atanga pene ya boso na kena nga déjà libanda bozela nga teke na obeta tatu na kine pono sepela nga pene na glace akuna bongo famille bon famille eza na pe logique ndena bimbo na ekop na nga be famille tikali chombo ezali to benga na ba wata de ba sunga biso na réseaux sociaux donc ça on va biloko ba chombo eza ate funa longwa na ya mama Karine na poto siko awa na kino yo lukani poto to bito tsaba ndeko pe ko to obunda luka fini na ndenge na donc eza ate Karine fallait ka yo la sababu botala mukanda na zui yango botala mobali na nga pena na nzimi kana mobali Karine apena mobali solo apena c'est un vrai noko habité moi na go linga tando kota na ba bêtise tout temps ya pas Karine déjà le ba kabi ngane na zabo na zesu muto ya ate na sala be émission na YouTube na tika do na tika lipino temps bo renier Angela na yepo ebi asala déjà musani kutoka yapena ba o balinga Karine engelo bateke ndete zo boza 10 personnes ndako bantu ata ba ndeko boto na ba boza 8 balingo de balingo keto pena ba beta même lisona te mala motemba ba beta libanda ndemo le roi ba Karine donc déjà ba comprendre que Karine o asa déjà ne pour mutu moto douter so ba ya Karine to une émission ba fille wana ba loba wana to tie Karine on travaille te na bi on tanga kombo te pona fula batu to fula mutemu na mutaluka musane na ndeka catch so na bina teke mangate pona message na catch pour comprendre daka catch Karine moko déjà to yeba que non Karine moko nza le bar trop et bango to ba komaka so alala la mutu ba mo chaîne na bolo elali miko na ba moins de vie te bon et caméra ta kuna Karine moko nzi koneza boy asa balinga kete fi ampoka boy boy wana mona chaîne etala mais au mona ba commentaire ce ko bat balinga bêtise. Et le rosé non yango ngati na ya bo déjà na biketi na ya sala bofuna za na source si na longwe kuna na biketi na tia kit na tia caméra na zui micro na télémission donc funa za na source le rona yolo OK c'est ça pona sepelisa ba abonné o ba abonné ba talanga na ko ya ka te pona faire plaisir na batna la sabat ke ngane na za boye na ba beta solution mususte ngane na bo na la tia zara e huta kinini o sa ki ona memeza nani o siko wana oyepo otalisa biso bilambo la tito yo meme biso information. Un président Fachita a béni ça qui ba journaliste bon moi que presse en ligne que ça qui négligé pourquoi tout ça musalango penande sengélité déontologie journalistique déontologie journalistique to ba ngoli susté ngana yo ça l'émission na to beta masolo ya Karine mais yo beta la lisolo papa o ozong ça non moi papa mon chef beta lisolo papa non beta lisolo papa par rapport à nous to beta rimpo balobeli Karine ngana ande kwa Karine tande kwa ya moi so to zane biso to za na musala moko ngana kolinga te mutu mo boya ndo sali repinge mo tant que na yebi yo na olinga na défendre na olinga na défendre yo donc bazaki tellement ebelé ba ya ki wana baloba ki mais Karine tongo zaka Karine akala libala mo uto sala mo désordre ah tongo Karine akala zala ki metonyo to mo nga selon ba live mais Karine a salité to comprendre que non mutu akola super mutu azana sans sa responsabilité le monsieur Karine a poli parce que akomokanga matuna ba femme mari akomokanga na ba ni mais moi surtout ba maman que maman banane expérience on Karine a changé on ça va délire té au moins nous mettons en ensemble pour l'âme ata la famille ta tout na père via mon côté tu comprends et le bébé va pasteur me soupena fumeur de son culotte bas fesse au mais
moi mikoleki na moni pasteur ngas ko na yaki na condamné yo comme pasteur ndeni donc mutu na mutu aza na temps na yo au bonheur et sourire na temps na ye Karim me compte des azaki fille mon boye au tête au tiers il y a un post na YouTube to mon côté au télé moi ba kenanga na un poli ko le Karim na ati Karim mo na sala ba guerre na ba to belé o kutu lelo ba comment on s'appelle temps roloba pour absence à Karim to yebi bango on comprend donc nzambe tanga na sala mutubola matu na famille bimélité pourquoi ça pena piéton maka solongo dona ko bunda ko luka solongo tilembo pena tingi yo c'est biso makolo maka na mo mutuka comme ya na kunza na simba kisi yo ta mais ba souffrance nga na sali pona mérité no sobino boye bien moté au moins na ka swaga na testo la bien mais na tamboli makolo de lemba tingi ngi wana yebi ka on comprend Karim mo kon tile lo azide ça bi que na YouTube non les cas tous te pona la kisaba o nyos tunga na sala kana mobali nanga donc yebi ka Karim so ko bien zonga mto pekisa azate donc zo dépend na Karim lelo le quoi yemo conscience des hommes sur mobile ça pena c'est un frère noko habiter Karim photo luka to se conscientiser to luka to bonisa foyer na biso to boko to bota bana ba ya bakuta yoka na ba bêtise wana to bakuta pena keno o pena c'est une maman ko to na ba maman na tuba mama ba chinois ba char balobi Karim asala to lokola déjà azueze lokola pe azu mobile ko ya raisonnara akata contact na ba chinois akata contact na ba charge parce que bango mutu nini bazotaka mwala ya misusu air moko ba conseil mabi ba conseil nini abi okolo ba omoni nzete batolo na tanga mula na tanga ilanga bakata moto ça dit beaucoup je m'explique moni Karim mo konta kenda poto ba chinois na patia moi un fan na bango na mbongo Karim na kenda poto akokata relation bongo mba mona bango te photo za la reconnaissance na ba biloko mi comment muto akabelo 100 francs na muto akabelo $1000 yeba ke muto akabelo $1000 quand sala ngo rappel soko la tibia o lekani ngam na sala ye mais muto akabelo 100 francs muto za na mo lourdeur al bakena kabela ki muto abo 100 francs ça na ngodi comprendre parce qu'on a dit Karim déjà ba charge ba chinois ba contribuer ebele Karim azate mais le logo yo kapena keno ba hotel ma ba défendre ko ba fenêtre ba hotel ma ba Karim ba hotel ma ba défendre Karim ba bien fait à mutu ba bo vite Karim a rekata relation parce que ba tu ba lobby kana Karim fa kata relation est-ce que Karim quand ça la relation bon aussi na Karim relation ba gada onka ba soigner ngo muta ko sunga yo lobby na te muta to monyo tama ko pesa sa kibomoto et si on va pas te retrouver là-bas to éviter donc Karim a rekata relation était parce que les gens ont dit que non akata relation na ba tu wana tout il y a un sens donc et comment on retrouve on est dans le roi ngana tanga na yo ngalo na ko motambola pena na mafuga na tamba pena monyo makolo parce qu'on a re solution pour ngala tanga ko na matini kolo donc Karim azalara wana on a bi que nzete bato na tanga vula na tanga ilanga bakata donc fa zalara na bango siko pone kiologi ekirini dika epanzani zaika ke no ekirini dika bas nanga ekirini dika to moni lelo ekirini dika ezali société siko tempe confrère na bon malgré que nous déjà bon ba misusu do foké bango siko pone ko ba pone ekirini dika na bo epanzani ezali société te ben ba quel que soit les malheurs et bon nzela to de personne botamboli panzai nango te ko sepela ko c'est trop dur baba loboko e mongo na basadi bakata ba roza ndé bazaki wana na epte so bazaki combien ba kombo pe mususu na ebité mais pona fula ba te na na fula pe mais na ebiso pense que ba ko tona bike mutu to ko mokole sans sa responsabilité ko mo ya ko mo na ke ona ndo sala pena en tout cas te na so na tana to les abatants ba tigelisko génération ba appeler ça oui bango ce que déjà je félicite Josman et Malika na lingaki tellement na lingaki makasi juste ouais na lingaki makasi la sage femme oh tala ole kayebo lu na lingaka ye mais avant Malika zaki pena o te pena toti Aolé canapéno déconné. Non, c'est non, il faut la félicitation na les Jumeaux Paradis. Ouais, les Jumeaux Paradis félicitations parce que on a dit que mon bail a solo ba yeba na ba faisabilité ça la pas moi si. Donc Jumeaux Paradis ba félicitations ba moto belé na la bino tellement na musala ngabi. Tu comprends? Donc ça ya gamité. En tout cas, ça fait la possibilité de ça bien. Ouais. Déjà kokabwana bango Nzambe ka mutaline ko ba umeli
oyebi te oyo nini wana kuna ndo abomisela wana nayebi te o passeport ando abomisela bamukala te bango monde esko bayebi so baba bamikala po moto moko nzima bimikala fille na wala balaki wana esko nga nayebi te ocomprendre nga ata na meme na nsimela na ngai tsombo so apel boye na yambelo na pesi yo ata lelo tokabwani na ondima te moto moko te na entre bango nesi moto moko oleka nalobaki nanga azalaki mokala grâce te mongo azalaki mokala moto moko to oloka nde bango bamikumisaka madame azwaka pepele boye nga mokala passeport ocomprendre neti babiso besko nalinga bopesa bino bakombo nyonso bolingo opesa bobenga nde nyonso bolingi mesko nga moko nayebi ke na yango te mpona kozala nanga mokala motu tenga mosiko deja expert timba ntongo moninga komanipule nga te lobeto te toza ne main morale ate ya toleka place mo toke tostafe tomela mo bowe mais okokende oconduire nga mpe na babuzo basiko oyeleka mpe tro te ocomprendre po twana bafamille batalela biso bayebi ke non mwana biso wana akenda classe atanga akende osamisa toyebi ke na suka mwa likondo afekoti enoke nga nayaka na babeso kuna lobaka kaka nakumisaka motu mo boye wana madame azwaka madame otangisanga na ekole nini ocomprendre donc ekiringi kaka opanzaka nango esale nango mabe te motu na motu afanda pene ona kone mpo age wana soki camarade ya kimikolo bakutani mpe na kimikolo camarade ya kimikolo ekenda nango mosika te loba obandaki o pena de le bas age bookola nango wana ayebi deja kena moninga nanga silika na eloko boye wana nga silika sikoyo ya bino boye okutana boye nayebi te yo ndenge osilikelaka siko mpo na ngai surtout namonaka nini tamali mpena ya bien loka biso nde toza yo nini na passeport nayebi ke yo ozwaka nga azwaka passeport namoni asi sava mais oyo ezalaka kelia mosusu moninga moko azwaka biso tozwaka te ezalaka toujours te ebotami we te ebotamela bango donc tozala biso mpe presse te eza te so moninga osala iphone 13 yo mpe fuka oliko osala iphone 13 tenga mpona osala na ngai te c'est bon déjà mpona oyamba lo po to mpe ekoma ezaka tike lokola moninga osala yo botiango ke tosalango problème yeke esala mpona nini donc kokabwana déjà ezali nango mabe te mais boza binemi te bokutani anaya ekenda bongo mpo batapa binemi ana etikala lisusu toa mikolo moi nini mot de la fin mpe numéro ya contact et ça vraiment baabonné ya Kelly mpe baekila bisika oyo ouais baabonné déjà ya Kelly TV en tout cas de cœur avec vous donc c'est pour la première fois na plateau noir donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi mpe nini ya kombo mpona baabonné lisusu bayeba lisusu ouais nde naza boye selaka de la presse nasalaka na babuka pi télévision oyo toaza pena na besoin yolandanga c'est sur babuka pi télévision. Mon numéro c'est plus 243 ya Willy Moucheli 97 089 75 47 plus 3 Chéni 97 089 75 47 et la fin non linga pe mo de la fin te pour la suite c'est comme couper ça to linga mo so to linga no mo ni nzete so eza moko nous en a facilité au bout mais si on a beaucoup comme 10 nous on a des difficultés au bout baba l'union fait la force yo ko sana likanisi de bengi gaga déjà on a bâti au moins un plus estimé déjà et ça l'évolution dans ça donc bo lingana et ça la bien to biso na papa mon maman yo so ko zora 10 000 $, 100 $, on suffit pour tangana so mana c'est retrouver dans ça bino karabino bo sala musala bien mais bo l'excès ko de lire na place à musala bolali bolangu ki bozum langa koko tele miswana nga kutune na bo na mela ka bo na sala bo wana nyos tout et ça beto ça pena éduquer masse et puis ça pena donc ils ont et ça va bien déjà va mbote na ngai même des midi l'homme de Kimakati là je vois Josmania Malika Jimo Paradis na sepela dans na sepela na bino tellement bosala nga bien et pour papa Flore Makinisi odile manzaka moi sinza tombali queen bi alimaka sifa lima magashu mavinga bali na suko bora bora bate pour nous ba sur le kilo bien ça na pesi bino mbote janvier de silis elle a fait c'est de bon banda biso bon poto mbima bito bostoki na biso ngola donc le cœur avec nous depuis Johannesburg on a fait ce pena mbote merci beaucoup merci vraiment gaga yamba yo abonné à Kelly Jones branché pour s'abonner massivement bino mingi émission oyo les gens vraiment à casse pour s'abonner et quand on mange bye bye.